devoir ya papa wa Roma Pape François au même moment bien que akitaki na République démocratique du Congo depuis mokolo mileki lelo oyo dernier jour na ye pona okende pena la Soudan oui bien que mboka na biso Congo mikolo koleka donc tozo kotambola penza na mwa koko soso na makambo etali sécurité na est ya mboka na biso Congo vraiment ma visite à Moïse ezaka malamu kote lokola na nzamba kiti ya kote biso ba Congolais tozopene espoir toliki ete lokola Pape François kiti ya mboka Congo kimia kovenye kuna na est ya mboka Congo mai nyonso ekotambwa malamu peuple congolais akozwa penza ya ye oyo somi oyo alukaka ndenge esalemi akekuna na homme ya ndolo papa kobeta sitika na matali réconciliation mais matali bolingo biso bakongolais soki tolingani mbokokende liboso gouvernement baministre soki batie bolingo bakotangisa nyonso malamu peuple akoseretrouve moi lobi tozalaki na stade martyr kuna esika bipapa wa Roma abengisaki bajeune nyonso congolais mpona mpenza kosunga bango na matali mboka nde kokende lelo jeunesse mingi eza manipule na mwa kaniaka bona bopapa teyaki biso esengeli vraiment mota manipule biso te bolingo eprime nyonso réconciliation moki papa apesaki biso 5 makambo oyo esengeli tokanga totiango na misala kote mboka ekende lelo na lelo mpe ndenge akoyamba bevêque na Sango après 50 ans akoya abosala cérémonie de revoir paki akende na Soudan mais maman na Nandeni.
Yewana bokomona lili papa wa Roma na président Fachi bazosonga mboka wa ye mokolo ya lelo. Voilà président de la République Tshisekedi openda asali na nyonso po ete papa wa Roma akoya awa na sol congolais. Vraiment au revoir papa wa Roma. Bokomona na bilili papa wa Roma ye wana vraiment akokende akosomba kotakende na mboka ya Soudan. Vraiment bakongolais tozali bongo beni na boyei ya papa wa Roma. Vraiment bokomona président de la République Félix Antoine Tshisekedi openda asali na nyonso po ete papa wa Roma akoya awa na sol congolais. Vraiment au revoir papa wa Roma tozali beni. Wana bokomona etikali moke papa wa Roma amata bongo pote abembuka na mikili ya Soudan du Sud. Vraiment bakongolais tozali beni na arrivé ya papa wa Roma esali bongo déjà ba 30aine d'années oyo pape ayaka awa na République démocratique du Congo. Lelo lisusu akwei na régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vraiment longonia na gouvernement mobimba na mosala basali ya malamu mingi.
Il a maquillé, Gaï. Toujours. Ok, mais ton papa, donc... On m'a posé la question à qui on m'a dit. À la République démocratique du Congo, c'est un honneur fait au peuple congolais meurtri par l'agression rwandaise. Mais aussi c'est une grâce parce que le pape nous a un message de paix, un message de confort. Il est venu consoler déjà les présidents parlent, non? Vive la réalité, la triste réalité. Alors, tolingi toyeba na boko me wa papa awa mingi balako tuna yango akokoma leo ngonga nini pe bokokumbwana ngonga nini papa za na nzela auti kosilisa milulu ya suka zaki nango na ba évêque na Senko yango mokonzi ya mboka pe asi akomi awa na aéroport Anjili mpona kopesa ye au revoir ndenga zaki mo invité d'abord ya président de la République et puis invité à peuple congolais biso lelo eza mokolo ya esengo parce que komi mokolo ya suka tobangaki mbula mais na milulu nyonso tosali mbula ebeti te elakisi ke liboko ya nzambe ezalaki na biso totoki ya motoki me tokoli mbula te. Ensuite, pas de mort, pas de blessés. Bon, mona kibino moko mobilisation d'au moins 1 million à 2 millions de Congolais. Bayambaki pap, bakendaki na ndolo pe bakendaki na milulu nyonso. Elakisi ke mokonzi ya mboka na gouvernement tochaki nyonso pour que visite ou ele kanakinya. Tosepeli mingi pe tomoni bino RTNC, ba média, batu nyonso ba se mobilisaki po basala ke passage ya pape ezala historique na mémoire na ye, na mémoire à l'église catholique pe na mémoire ba congolais nyonso. Kala bato ya este kuna mondial okolo bana bangoni. Ya liboso pape alobaki retirer vos mains de la RDC bolongo la maboko na bino na RDC wana eza message zaki destiné na ba agresseur mais na ba collègue ya bande ko na biso ese baye ba pe ke biso awa tozali na bango en communion et en parfaite solidarité. Mokonzi ya mboka sa loba biso awa toko défendre chaque centimètre ya territoire na biso. Il faut baye ba ke o ekomeli bango ekomeli biso tozali elongo. Totondi boto Sécuritaire grave. Que dire alors au peuple congolais après cette visite? Quel espoir avoir après cette visite? Je demande au peuple congolais, je l'exhorte, que nous puissions vivre en paix. Les papes, le thème de la visite était tous réconciliés en Jésus-Christ. Restons réconciliés. Ne nous divisons pas pour des choses de la terre. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des pères fondateurs. Mais chaque génération a un rôle à jouer. Et nous devons jouer, surtout, nous mettre ensemble pour libérer le Congo de la violence et de la balkanisation. Et nous gagnerons avec Tshisekedi. Merci.